Mbote bandeko balanda nyonso balandaka émission bokoka bayindo nzambe apambola bino bonne année bonne année bonne année na bino bandeko nyonso to bafetaka bonne année. En tout cas nzambe apambola bino oyo mpe bafetaka te nzambe apambola biso nyonso tu pamba te ye moko tata mozalisi wa likolo na se moto aza na calendrier na biso na mokili na ye biso toyaka kaka koya ye ndenge atindaka biso kasi calendrier ya solo ezalaka bandeko epai ya tata mozalisi wa likolo na se ye moko azali na contrôle na biso pamba te biso bato toyaka na mokili ndenge bakoko balobi tozalaka toujours na liaison na nature parce que nature yango ezali nzambe mpo nzambe ye nde moto asalaka kati na moi moi ekelami na ye yango tolamukaka nango molimo ya moi etambolaka na biso epesaka biso énergie molimo na sanza mpe ya minzoto molimo ya mabele oyo toniataka ta tozali koniata mabele toyebaka yango ke mabele mpe amonaka pasi mpo nzambe moto akeli ye alors fo tokumisaka ye mpo ye moto abatelaka biso tomonaka batremblement de la terre soki kaka mabele atomboki akoboma bato na ndenge akosakana te yango bandeko tokumisaka nature molimo ya zamba mopepa banzete wana yango moto epesaka biso énergie yango mopepe wana tozali kopema bandeke bazali nécessaire mpona bamessage bamai bebale ezali nécessaire yango moto esalaka biso so tomeli mai te bandeko tokokoka kovivre te bandeko na ngai bambisi biloko nyonso oyo ekelemi kaka na tata mozalisi tokumisaka yango mpo ye azali nature ye amonanaka te kasi à travers biloko na ye yango fo tokumisaka ye bakoko babengaki ye mpungu tulendo babengaki ye nzakomba mvede mokulu tokumisaka ye mpe tobenge nzambe tobenge akongo donc azali puissant nzambe azali nature calendrier oyo tozali kosalela ezali ya mindele bazali kochange yango mpo nini mindele balingi te tozala na liaison na nature yango bazali kokimisa biso koboyisa biso nature entre temps bango moko na kuzu baza kosala nature bandeko tososola yango bandeko kolinga te date de naissance na yo oyebisaka yango mpa ya bato mpo parce ke mingi bazali kosalela moyini mokili oyo ezali satan akwei na se awa akomi koluka kodirijaka yango na ndenge na ye me mokili ezali ya ye te yango bandeko calendrier oyo ya baeuropéen yango ya bachinois te calendrier oyo ya bakoko na biso bazalaki nango bayebaki nature yango bayaki na suka te soki ekeye ezongi osalaka likende lizonga mbote na bino bandeko nyonso tu eroga lisungi ezali association oyo bomoni logo na bango yango na tie na nsima en tant que nga moko mpe membre ya eroga lisungi bandeko na ngai lelo tokoti bongo na nouvel an 2025 eroga lisungi yango tokosolaka makambo ya lelo ezali première émission ya 2025 mbote na bino na bamembre nyonso ya eroga lisungi mpe mbote na président na biso Eugène Banangisa na vice président oyo bakumbelaka biso Nikes Nitu mpe na bosani te comité directeur mobimba oyo esimbi instructure ya eroga lisungi mbote na bino badonateur nyonso bambote na bino JP Soudav au niveau bambote na yo na bosani te le grand bulldozer Dikando Paul Dikando mbote na yo mpe babon guérison na yo sika ozali nzambe apambola yo mpe na bosani te fondateur ya eroga lisungi Clara de Bruxelles babon guérison nayebi ke mikolo nzoto eza koningana boyebi bagripe oyo eza kotungisa bato na Europe vraiment yango tozali kosenga vraiment babon guérison merci mingi ya solo yambo tokɔta masolo na biso bandeko tozali kosuete me condoléance monene na membre ya eroga lisungi evala makwiza oyo auti kobungisa papa na ye auti kotika biso na mboka Kinshasa que son âme repose en paix
nzambe ayeba na koyamba pardon molimo ya papa na biso oyo atiki biso. Vraiment courage papa na biso Evala Makuza pe toute la famille Makuza. Nzambe apambola bino toyebeke ya solo ye moko azali maître ya mokili pe maître na biso ya nzoto pe na molimo. Yango totiki nzoto ya papa na biso pe na kimia amoni bakoko na ye. Vraiment toka nzambe apambola ye esika azali pe molimo ezala na kobatama epai na nkolo ye moko mokili pe mozalisi. Ya solo bandeko na ngai eroga lisungi oyo toye kosolola masolo ya lelo tokote na 2025 yambo te tokota mpo tomeka kotya bacommentaire na 2024 mpo topesa bino programme oyo elekaki na 2024 tolanda bongo président ya association ya eroga lisungi Eugène Banangisa pe na ye moko vice président Nikes Nitu ndenge babeti mbela na kosouete ba membre nyonso pe bana bumbo selemba makala vraiment ba meilleur vin na bango tolanda na bilili matondo mingi bandeko na ngai ya erogal lisungi nazosouete bino bonne année 2025 et 2024 touti kosilisa eleki nango bien mais tozalaki na mwa bamakambo ebele oyo esali ke année nalobaki ezalaki nda très bien te ezalaki mwa moke malamu yango na kosenga na bino bomeka année oyo ya 2025 oyo tobandi kosala effort pour continuer kozala toujours uni parce que bino mo boyebi ke erogal oyo tosala na poto etalaka mpona bana poto te eza mpe mpona bana ya bumbu selemba ona makala d'autant nazosouhaite bameilleur vœu na ngai mpona année 2025 eza Europe mobimba na selemba obumbu na makala donc likambo naki nango ya koyebisa bino yango oyo donc bosala makasi bosala l'erreur ya le passé te de façon que l'association na biso econtinue komarche malamu donc mpo bosala te bacotisation na bino mpona mbula oyo bozongela ngo ndenge ezalaka liboso kala ntango tozalaka ebele nde tokomi kutu moke ifale kutu bosala effort makasi mpo te erogal ekende liboso donc nzambe azala na bino mpona année 2025 oyo tout le monde a ça l'effort donc nasouhaite bino vraiment meilleur vœu ya 2025 nzambe akota na bafamille na moko na bino bana ya Suisse bana ya Hollande bana ya Belgique na bana Londres na souhaite bino bonne année 2025 merci beaucoup. Meilleur vœu na papa na maman bandeko banso bisika bozami vraiment nzambe azana bino na 2025 oyo kala ndenge bomoni ngai tosangani na président topase bonne année ensemble elingaki mpe kozala esengo mingi soki biso nyonso bana ya erogal lisungi tozalaki ensemble mais ce n'est pas grave ezaka à partir remise ndenge président koloba donc 2024 tozalaki souvent elongo te tokutani mingi te mpona bitumba oyo tozalaki nango ya kokunda donc bitumba wana ezoki biso énergie mingi na ndenge tolongi quand même bitumba yango sikoyo 2025 oyo il faut tozongela baactivité na biso ndenge ezalaka kala tobanda kokutana mwa mingi mpe surtout tobosana te tolinga tomema baadhérent ya sika na association na biso voilà donc il faut 2025 oyo tosala mpenza geste ya kosunga makasi mpo de façon ke lisanga na biso ya erogal ezanga lomeya te boyebi ke na lisanga eloko etambusaka lisanga ezalaka mbongo soki bacotisation na biso toza à jour te ekozala malamu te donc tolingaka na bacotisation na biso nyonso tokoka kozala à jour e mpe souhaiter lisusu bameilleur vœu na ngai epai ya bandeko na biso banso ya erogal lisungi el Kinshasa nzambe mpe azala na bino nzambe akoka kopesa bino mpe mayele boyeba ndenge nini ya kotambusa lingomba na biso ya oyo ya Kinshasa donc soki nzambe apateli biso banso donc kobanda na ngai président na fondé tokozala na bino elongo na mois de mai ntango tokosanga na biso nyonso vraiment bonne année 2025 nzambe azala na bino merci beaucoup. Donc pour kobakisa donc napesa bino programme ya l'assemblée au tozala mpona année 2025
na mois de mars bandeko na biso ya Allemagne basengaki tozala tosala assemblée na Allemagne parce que tosala moto na Paris. Donc mbaloyo ekozala na Allemagne le 15 mars. Après on a assemblée générale monsieur ekozala na mois de mai, mais on est ekozala na Kinshasa. Donc pour tout le monde ça le 21 décembre, donc ils ont reporté dans le mois de mai 2020. Donc Yasuka et vous allez en septembre 2025, on est à la dernière assemblée générale de Bisso à Porto, à Paris ou bien à Belgique. Merci beaucoup. Bonne année 2025, bonne découverte. Matondo mingi ya solo na bandi bolandi président na vice-président ndenge babeti mbela na likambo etali kosouete biso nyonso to bamembre vraiment en tout cas toza na esengo makasi pe biso pe tozongiseli bango na mabota na bango mama na biso Mege molongani ya président Eugène Banangisa pe na mama na biso mama Nitu oyo azali bongo molongani ya vice-président Nitu 15. Bandeko na ngai association ya Eroga Lisungi oyo ezali bongo fondé na Clara de Bruxelles. Boyebeki ya solo bandeko 2024 esilili biso totondi nzambe makasi pamba te tokutanaki na bakokoso ebele oyo ederangeaki vraiment association na ndenge ya kosakana te. Boyebeki ya solo Eroga Lisungi babengi yango Eroga Lisungi Europe na Eroga Lisungi Kin po ezali mibale. Mais président oyo azali awa na kati Europe ye kaka moto azali kosime intérim na Eroga Lisungi Kin pamba te kuna na Kinshasa bandeko na ngai na 2024 boyebeki ya solo bandeko association ya Eroga Lisungi na Kin ekambamaki bongo na ancienne présidente na biso mama Pepito oyo tobengi honorable Pepito Kilala oyo azali bongo na kata Kinshasa na PCP mbote mama Pepito mbote na yo siko zali bandeko na ngai ye akambaki bongo association ya Eroga Lisungi Kinshasa kasi asolo boyemi na mapona mitango eselaki mama Pepito occupation ekomaki ebele akotaki bongo na kati na politique en tant que honorable oyo akoti na kati ya parlement mpo ameka kobunda mpe kolobela biso bana bombosele mbao mpe na makala mpe bana funa yango bandeko poste wana ya présidente azali kosime yango lisusu te yango esengi ifo toluka président to présidente mosusu oyo akokamba biso na mikolo oyo ezali koya. Donc 2024 bandeko na nga association ya Eroga Lisungi désormais oyo ya Kinshasa tozali kobongama mpona kolakisa bino président to présidente ya sika oyo akosime responsabilité na ye na association ya Eroga Lisungi na kati ya Kinshasa na commune ya Bumbu pe bana Selembao pe bana Makala tobosani te bakomini nyonso tu bazali soyez les bienvenus na kati ya association parce que bolingo mibeko na misala biso na kati ya association tozali nango bandeko kaka na 2024 association ya Eroga Lisungi ezwaki lisusu kokoso bandeko ya kosakana te ndenge tozalaka lisanga nzokande na kati ya association tozalaki bongo na bafetole boyebi ke bantiangi bazangaka te na kati ya association yango tozali kosenga 2025 oyo bandeko na ngai soko oyebi kozali ntiangi bandeko fitole bendanaka na yo elobi président Eugène Banangisa na vice président ata totikali 3 ata 5 na association tokokumbelaka association malamu kasi toza na posa ya bafruit oyo etela oyo ya malamu bafruit oyo epola tolingi yango te bandeko na ngai 2024 tozalaki na bandeko nzokande tozalaki na bantiangi oyo bayaki po te ya solo bandeko nde bomonaka na bafilme
tolongola ntimambi fitol eza kitoko te babengaka yo fitol babeko ntiangi bandeko yindia tala président na biso abimi grand yindia atimbeli bango akei ti alandeli barekipere mbongo wana bandeko mpe barekipere nkombo ya association ya eroga lisungi oyo bandeko ezali koede bandeko na biso biso nyonso tu tozali na kati eza kosalisa biso okoki kozwa likambo association ekoede yo okoki kosala boye association ekoya kovisite yo bandeko na ngai association oyo esalami mpo tozala na bolingo tosalisanaka tozala na lisungi tosungana yango slogan ezali na kati ya association ezali sunga ngai ngai mpe nasunga yo bongo tosungana yango moni basimbani na maboko association ya solo ezalaka boye bandeko na ngai mpo na nini motema ya mabe 2024 elekeli biso na badifficulté ya kosangana te kuna na Kinshasa présidente na biso Pepi Tokilala atiki association bandeko difficulté ezalaki makasi esengaki ya solo président oyo akoti sika Eugène Banangisa na befort na ye oyo nyonso to basali na vice président Nikesi Nitu mpe na bamembre na comité directeur na fondateur batelemisi biro ya sika oyo esalami désormais biro ya sika ya eroga lisungi esalami na balabala landu na commune ya bumbu na lopango ya donateur na biso Paul Dikando mbote na yo esika ozali bon guérison na yo merci mingi papa na biso Paul Dikando le grand bulldozer ye nde mutu grâce na ye biro esalami na lopango na ye bandeko na ngai bandeko nyonso bazali na kati ya Kinshasa oyo balingi kosadere bakoki koya na kati ya biro na balabala landu biro esalami kuna bandeko na lopango ya Paul Dikando bokokuta biro ya association eroga lisungi elkin el Europe ezali na kati ya balabala landu 2024 bandeko elekeli biso na bakokoso ebele 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 me grâce ya tata mozalisi wa likolo na se eroga lisungi ezali toujours tokutani na bamatanga ebele 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 fondateur Clara de Bruxelles akufelaki oyo aye ya na biso sœur na biso vraiment en tout cas mama na biso Sami Kintsungila ye mpe azwaki matanga tokutana baproblème ebele bamama na biso bazwaki bamatanga ezwamaki ebele na kati ya association en tout cas tozali kopesa courage na bandeko nyonso oyo bazwaki matanga na 2024 en tout cas nzambe apambola bino mpe ayamba milimo na bandeko na biso na bamama mpe na basere na biso oyo batiki biso 2025 tokutana na likama lisusu ekweli biso ya papa na biso papa ya Evala Makwiza que son âme repose en paix oyo lelo tozali kolela ye ya solo bandeko mpona kolakisa bolingo ya eroga ya lisungi vice président ya eroga ya lisungi Nikesi Nitu 2024 atiki eroga ya lisungi te oyo ezali association na ye aye kopesa biso badon ya banzungu wana mpo esalisaka biso soki toza na baproblème bafeti nde tokutana tosalaka bareunion na biso na association oleke toluwaka banzungu ya bato yango bandeko Nikesi Nitu vice président apesi don ya banzungu bandeko tolanda bino mo bomonake kimona meso boyebi ke Kongo alenga ye alingaka avec bepreuve tolanda bino moko bomona ndenge bolingo ezalaka ndenge balobaka bolingo mibeko na misala na elengi na koseka te vice président botala bino moko bandeko vraiment ndenge mama Belinda Luvela aza kosepela tolanda bilili on se retrouve après matondo mingi
Gali siri ba bote na bino. Ezanga ise na bino mama Belinda banzungu na biso yango ba chofandi na biso na ba fête. Yango pani ka pesi biso yango yo vice président pesi biso. Bana yango gali sungi o ko ko yango yo. Fête yango yo. Yango ba yedi biso yango eza 12. Wata na pota banzungu abengi ka mama Belinda mutu nyonso mona bumbu semba nyonso abengi mama Belinda ko zo banzungu na ba fête ne akosepana ba fête ngeli ka kitoko. En plus, modèle à Kitoko et côté doré, un nouveau modèle. Donc, ça moins cher, beau bangaté. Boya, ma regarde ici, toujours. Toujours. Et là, on a ça sur regarde ici, hein. Et ça, biso, bana boum, c'est vraiment un poste en haut, bengi kaka, oyo loué na yo, aussi, bah, c'est du Kitoko, bah, nous, à Kitoko, bah, nouvel modèle, vraiment, donc, bah, nouveauté, yango, et ça. Ya solo bandeko na ngai bolandi vice-président do oyo ye apesi topesi mpe mama nitu boyebi ke papa ntango atravaillaka toujours na mama doki ye moko nitu 15 vice-président na biso na mama nitu na association na ye mpe bandeko na ngai bolanda evre oyo bapesi biso banzungu ya sika banzungu ya sika oyo atindi apesi na association na ye bandeko na ngai bolingo aboyi yango bandeko banzungu wana mpenza merci mingi vice président merci na bamama nyonso tu napesi mama Ani Bosenzu bambote vraiment en tout cas bonne année na yo siko ozali mama Claudine bambote en tout cas mama Belinda Louvela bambote na yo ba bonne année na bamama bagaloise nyonso tu na bosani te mama présidente na biso bambote na ye na kati ya Paris bambote na bino nyonso tu bamama nyonso tu ya Erogal Lisungi nzambe apambola bino bamama na biso boza kitoko boza bolingo boza nyonso kati na biso tobosani te bapapa nyonso tu ya Erogal Lisungi Kijoki Moni tobosani te mosali ya nzambe diagonal walesa oyo atiaka biso ntango nyonso na mabondeli vraiment en tout cas nzambe mpe ayeba kobakisa vraiment sagesse makasi kati na bomoi na ye mpe apesa ye bwania oyo mpo te akoba na mosala na ye mpo oyo atiaka association na biso ya Erogal Lisungi na mabondeli vraiment kimia ezala kati na bandeko nyonso tu bambote nyonso tu na bandeko nyonso tu yango mbela oyo tomemeli bino na mokolo ya lelo en tout cas bandeko nyonso tu bolingi kosadere na Erogal Lisungi boya bino moko bolandi programme ya président alobi na mois de mars ezali mois de la femme boyebi ke mois de la femme tokozala bongo na mboka Bundes awa na kati ya Allemagne tokoyamba mabongo na mama Frida mama Aime Vuka mpe tobosani te mama Viki bato bakoyamba biso mama Viki bakoyamba biso na kati ya Aren en tout cas topesi Sandra mama Sandra bambote mingi oyo akopesa biso space mpa na ye vraiment en tout cas merci mingi na président Eugène Banangisa ndenge kaka tokendaka Paris mingi ya solo bakanisi mpe biso bana Bundes oyo towutaka mosika mpo toyaka kosanganaka na kati ya Paris ya solo ye moko président bazwi mokano mpe na comité directeur mpona kozwa réunion kozala so na Paris te na mois de mars ekozala bongo na Bundes bana Bundes bamama ya Bundes mama Viki mama Frida mpe na mama Aime Vuka bango bato bakoyamba biso na kati ya Bundes vraiment en tout cas merci mingi bamama na biso na initiative oyo bino bozwi déjà nzambe apambola bino mpe tobosani te bainvite oyo bakoya tokopesa bainvitation na bandeko nyonso bana gale oyo baza na kati ya Bundes bakoya mpo tokutana bayoka mpe idéologie ya Erogal Lisungi ndenge ezalaka mpo oyo bakolinga kosadere bakoti oyo mpe bakoya en tout cas ekozala esengo nzambe apambola bino bandeko tokutani bongo mbala nsima ezalaki mbela oyo namemelaki bino na 2025 ya lelo boyebeki ya solo bandeko evala makwiza abungisi papa na ye mpe toleka na kosuete biso nyonso to bamecondoléance oyo azwi ntango ya kokóma kuna
vraiment tokosinale bino programme ndenge kosalama mikolo koya po te to annonce yango mpe na kati ya plateforme na biso ya eroga lisungi ya solo président Eugène Banangisa bokumbela biso kaka kitoko ndenge boza kokumbela biso boye mpe na vice président Nikese Nitu Nzamba pambola bino na bosani te mbote na fondateur Clara de Bruxelles na pesi ba bonne année na Alexis Champagne na molongani na ye Nancy Champagne na bosani te Anise Mondele mpe na Mima Nzambe apambola bino mpe na pesi mbote na Peki Major mpe na mama Ani Nzambe apambola tofetaki ensemble elongo Nzambe apambola bandeko nyonso tu bana bumbo selembau bana makala bagalois bagaloise mpe na pesi mbote na bandeko nyonso baza na Kinshasa bakordo na biso baza kokumbela biso en tout cas bandeko nyonso bamembre nyonso ya Kinshasa eroga lisungi ya Kinshasa Nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Shora de Sulanga Kongo Alenga mwana fumu kimbangu tokutani bongo mbala nsima nde tokobetela bino lisusu abonnez-vous na YouTube oyo bandeko abonnez-vous partagez soko partager Nzamba kopambola yo bandeko ba émission ezali ebele oyo ezali émission na biso spéciale tosali mpona eroga lisungi mikolo koya tokoyela bino mpe masolo ebele na kati ya émission bokoka bayindo tolobelaka politique tolobelaka vie sociale mpe tolobelaka économie ya mboka na biso ndeko nyonso tu oyo koyoka émission oyo partagele bana bumbu nyonso bana selemba mpe makala batala yango mpo bazala na esengo mpo Nzambe apesa biso komini kitoko ya bumbu selemba makala tozala kaka sude tozala na bolingo tozala bolingo totosa mibeko bandeko nyonso ya bassociation eza na kati ya Paris ezalaki bobo baza bandeko na biso na pesi mpe babone année na papi onokoko colonel mwana basisa bandeko nyonso tu ladi vula bambote nyonso tu bandeko nyonso bambote na bino bassociation nyonso ya eroga lisungi eroga l'ensemble nde tozalaki bakulutu nyonso tu nabosani te président Kilmeja tous les bandeko nyonso bandeko bakulutu na biso président nyonso tu oyo bazali na kati ya bassociation mazaba bambote na yo babone année na bino nyonso tu bandeko on est ensemble boya tosanganaka bozwi likambo boinvite biso tokoya tozali ensemble